Oh, bino bovandi awa bandeko tozwi ba information nzo kande Joseph Kabila atindi ba émissaire na kuna na États-Unis. Nazo bisa bino eza ya koyinda. Ba revese bango kuna bauti ko bimisa bango na poisa. Moïse Katumbi aza kuna na États-Unis ne na bisa kibino et Joseph Kabila auti ko tinda ba émissaire na kuna donc ba kende na département d'État américain pour na koluka ndeni ni ya ko caler en fait deal entre États-Unis na RDC. En plus de ça, baza kuna po naba mika pour convaincre so penengeni ni wana que accord de paix entre Rwanda na RDC et signamena nute bango pe baza kosenga bakotisa bango na kati ba biloko moko ya bongo. Donc kika ya bin Karudi oaza conseiller spécial ya Joseph Kabila aza na minicho na États-Unis bazana Moïse Katumbi kuna ensemble donc bakei kuna na département d'État pour na basinga pe ya bango par na bango tout ça wana zo bino après wana tango Jean-Pierre Bemba goya alobi boye bokomi ko finga yo te boye na boye tout ça wana boye na boye botala makambo ningi zoleka donc bango bazo kende kuna pona babebisa makambo nyonso tout même ba américain baza ko s'étonner na zo bino ba sénateur misusu kuna ba oh mais yango et comme nini do deal oh quand même eza pona bolamu ya RDC bokine ba bakona ba entreprise tellement belé ba américain baza tellement prête pour na bakita RDC ba banda musala yango balobi yeno accord ya pe wana il faut signer kala mingi te awa parce que ba donc zone wana nyonso tout il faut paix ekota mais bango comment ça se fait que bango bazo kende kuna pona baloba oh non il faut pas ba signer ba accord boina boy tout ça wana. Non, mais apparemment, et simbité, biso tozo landela dossier au de près parce que babimisi bango déjà na poisa kuna donc biso tozo zela pe ba suite ndenge ne koza. Oh, bino bovandi awa bandeko tozwi ba information nzo kande Joseph Kabila atindi ba émissaire na kuna na États-Unis. Nazo bisa bino eza ya koyinda. Ba revese bango kuna bauti ko bimisa bango na poisa. Moïse Katumbi aza kuna na États-Unis ne na bisa kibino et Joseph Kabila auti kotinda ba émissaire na kuna donc ba kende na département d'État américain pour na koluka ndeni ni ya ko caler en fait deal entre États-Unis na RDC. En plus de ça baza kuna po na ba mika pour convaincre so penengeni ni wana que accord de paix entre Rwanda na RDC et signamena nute bango pe baza kosenga bakotisa bango na kati ba biloko moko ya bongo. Donc kika ya bin Karudi oaza conseiller spécial ya Joseph Kabila aza na minicho na États-Unis bazana Moïse Katumbi kuna ensemble donc bakei kuna na département d'État pour na basinga pe ya bango par na bango tout ça wana zo bino après wana tango Jean-Pierre Bemba goya alobi boye bokomi ko finga yo te boye na boye tout ça wana boye na boye botala makambo ningi zoleka donc bango bazo kende kuna pona babebisa makambo nyonso tout même ba américain baza ko s'étonner na zo bisa bino ba sénateur misusu kuna ba oh mais yango et comme nini do deal oh quand même eza pona bolamu ya RDC bokine ba bakona ba entreprise tellement belé ba américain baza tellement prête pour na bakita RDC ba banda musala yango balobi yeno accord ya pe wana il faut signer kala mingi te awa parce que ba donc zone wana nyonso tout il faut paix ekota mais bango comment ça se fait que bango bazo kende kuna pona baloba oh non il faut pas ba signer ba accord boina boy tout ça wana. Non, mais apparemment et simbité biso tozo landela dossier au de près parce que babimisi bango déjà na poisa kuna donc biso tozo zela pe ba suite ndenge ne koza. Oh, bino bovandi awa bandeko tozwi ba information nzo kande Joseph Kabila atindi ba émissaire na kuna na États-Unis. Nazo bisa bino eza ya koyinda. Ba revese bango kuna bauti ko bimisa bango na poisa. Moïse Katumbi aza kuna na États-Unis ne na bisa kibino et Joseph Kabila auti kotinda ba émissaire na kuna donc ba kende na département d'État américain pour na koluka ndeni ni ya ko caler en fait deal entre États-Unis na RDC. En plus de ça baza kuna po na ba mika pour convaincre so penengeni ni wana que accord de paix entre Rwanda na RDC et signamena nute bango pe baza kosenga bakotisa bango na kati ba biloko moko ya bongo. Donc kika ya bin Karudi oaza conseiller spécial ya Joseph Kabila aza na minicho na États-Unis bazana Moïse Katumbi kuna ensemble donc bakei kuna na département d'État pour na
basinga pe ya bango par na bango tout ça wana zo bino. Après on attend Jean Pierre Bemba goya à lobby boye bokomi ko finga yo te boye na boye tout ça wana boye na boye botala makambo ningi zoleka. Donc bango bazo kende kuna pona ba bebisa makambo nyonso tout. Même ba américain baza ko s'étonner na zo bino ba sénateur misusu kuna ba oh mais yango et comme nini do deal oh quand même eza pona bolamu ya RDC bokine ba kuna ba entreprise tellement belé ba américain baza tellement prête pour na bakita RDC ba banda musala yango balobi no accord ya pe wana il faut signer kala mingi te awa parce que bato donc zone wana nyonso tout il faut payer ekota mais bango comment ça se fait que bango bazo kende kuna pona baloba non il faut pas ba signer ba accord boina boy tout ça wana non. Mais apparemment esimbité biso tozolandela dossier au de près parce que babimisi bango déjà na poisa kuna donc biso tozozela pe ba suite ndenge ne koza.